Baba manipula kabino biso doit peuple sur ko manipuler te on a vu la Martin Fayulu yene mtakomi koloba keno Gagame qui dirige alungwe kabila komi Gagame siko soko tourner Gagame qui dirige par rapport à quoi ayebité politique yango wana te politique ya wana Fayulu ne bilobe la fort azo ça la politique lokola ya bana moka mikie ya ba biloba loba biloko eza na décharge na été so ça la problème cahier de charge tondi luka biso to fongola ba page. Merci beaucoup, mesdames, demoiselles et messieurs, amis fidèles téléspectateurs de la 3xw.congofrance.com. Bozake Bele na mokili mombaruta la émission Nabiso, émission auto sur la pona Congo, représentée par Wabino, Yannick Wenge, Moto Atonda na Kibonzambe, mesdames, demoiselles et messieurs. Merci de vous bien Nabiso partout dans le monde. Et là, c'est émission Oyo, Toko Boruta la Ngo, Naboboto, Nyoso, Tika te Kimia ya Kole, Sukriso Masia. Et ingelo mabota mabino yo mtozuli bakuka kalanda émission na biso lelo to sur la pona Congo bopesa merci na mama Adèle Yombo mama ndiba kovana mwana babwaka ma bautiste ba trisomie bandundu asangisa bandundu babwaka masala association kovana na bango na mokili mobimba zaka te na France na Congo te ba congolais ba te kolonyoso na bandundu na ba autiste ba trisomie bano bazanga tina mama na vana na bango esika moko kolesa bango mama Adèle Yombo en tout cas nzambe apambola yo docteur Noël Nchani en tout cas moi d'invite sunga mama wana soutenir mama wana association na ye en tout cas to sengi batambongo pe belé pour soutenir mama wana bandeti ba mutombodi kembe pour soutenir mama wana ba professeur Jambele pour soutenir mama wana en tout cas mama wana zala motema bolamu motema ya kosunga motema ya kovana ya na bana oyo bazanga tina mesdames demoiselles et messieurs merci pour la fidélité na bino bozaki belé kota la biso bozaka me belé kota la émission la biso comprenez vraiment émission auto ça on a plateau tous on les grands combattants partis nous encore les grands combattants la question mbote bon santé ouais santé be Yannick Wenge mutatona na bonzambe talaka yo le grand journaliste mutakangi Afrique du Sud Mikolo 4 tik Tirba Cape Town wapi ba journaliste okimisi ba journaliste belé bazongi Congo on comprendre bazongi Congo pourquoi ba bi moto na eza makasi na ebité zoki Didier Epumba boss apesi ba biloko wana nzoto pour marque ba journaliste bazokima kisasa ba bi espace ezate ba bi okangi espace bango ba fanda na ba jobura wa nani bazota be invitation te ba ke dirba ba ke kep mais yo ndeno zo ba invitation bongo ouais santé zabe Yannick Wenge merci pena kitis mdazo pesa biso suba image kitoko bona Congo France mbote pe lisusu na ron ilunga ona benga ambulance mutema malamu mutamekaza amesana kusunga batu kuede batu ron ilunga nazo senga même la président Touro baboya na ende poste pour mbongo eleki ebele talaka mtakotsa kura na matete ya carte mtazo tonga ba cité aboya na ende poste na gouvernement mais na kosenga na facha pesa ta poste pasa mutema malamu mbote lisusu na le millionnaire King Salomon mbote lisusu na bandeko nyonso bazwaka ta kolanda biso na Congo France oyo batiaka vraiment ba data na bango bazokota na YouTube pona kolanda biso nzambe vraiment apambola bango mbote pe na boss Ipumba. Ok, merci beaucoup. Tobe talon li solo. Il y a un premier ministre au Sama Lukonde, je crois, au Yautiko nommé premier ministre réaction d'Agni. Il y a des combattants comme on en a des couazans à 43 ans, je crois, à commis premier ministre réaction d'Agni. Bon, il y a les beaux félicitations. Depuis Congo, c'est la première fois que nous avons un ministre jeune, Massa Masta. Asa Masta Nabiso, 43 ans. Toujours souhaité toujours qu'à bonne chance. Tout le monde, moi, parcours, il y a moi, qui est directeur, il y a na nini na Jekami déjà Jekami la zaki ministre du sport to moni moi babilo ko wana ndepe et sengi de façon tout ça rappelle à moi confiance et pas inae mais to yebité mais toujours souhaiter toujours ba bonne chance nzambe abatsa sous sagesse na intelligence sur likolo nae abatela ye asisa mission yo peuple congolais atindie po na biso mais bat balobi azamo na Lubumbashi azaki aza imposé ndepo ya Kabila ndem ta imposaki président Fachi achaye premier ministre selon bakor na bango kolungo ya Kabila na je pense que kolungo ya Kabila na Tanzanie to na Rwanda ayaka na ba congolais te na Congo ayaka na bandeko na ba rwandais na ba buti ya mbula. Je crois Musée le Père Mtayaka na bango batu nyonso ba travailler na Kabila kuta ba na Congo sala mutute Kabila kela mutute Kabila nzambe te
alors soki tobandi koraisonne babiloko wana c'est-à-dire tosala mpe église tobanda kosambela kabila lokola nzambe c'est-à-dire mutu nyonso oyo bakotia pa ya présent Faci eza kaka ya kabila babimisa bafoto aye na kabila banini bazali ma pire petit soki pire masa soki na ya kabila mais eza problème te eza mpe na bajoueur ya léopard bakanga mpe foto na kabila ntango bazoka coupe chan eza mpe na bato oyo bazalaka kosupport kabila balingai bakanga bafoto aza président république démocratique du Congo mais ntango na ye sekoki oyo eza ntango ya Faci totika kesa soit ozwi ndoki oye na ye esikala mais soki oza na vision na mosu osalaka vision na yo kabila sala mutu te bakongolais babotama na Congo akuta bakongolais na mboka ya banka na mboka ya Fumuki Mbangu na mboka ya Etienne mboka ya Mobutu mboka ya Muze Kabila akuta bango wana kabila yakala babatu te alors wana eza bapasta to page to sauter dans l'étape wana nana mais balobi aza Rwanda aza ndekwaga aza neve ya Paul Kagame na batre balobi batre ndenge bakongolais biso Facebook eza kotonda na ba WhatsApp bazobimisa bafoto aza neve ya Paul Kagame omoni bakongolais Yannick tozobela maladi moko oyo eza ya buka omoni mosusu ozobelisa mwana maladi ya buka matiti nyonso bakoyebisa oso kobuka po mwana bika le problème bakongolais maladi wana eza nde makasi yango tozosenga gouvernement nyonso sacré ya edeka biso na biloko ya kolia te na moralement sagesse eteya basala vraiment organisation ya koteyaka peuple congolais changement de mentalité bongo bapaster mosala bango te Yannick tolobaka na masolo bapaster ana yebisaka yo avant tosilisa no okomonaka bafaux paster bakobima bamisu bakokanga bango bamiyibisi okomonaka Yannick babiloko ngana toloba lelo tomoni bapaster bakomi kodevoire basecret bamisu bakomi kokima bamisu Yannick biloko ngana tolobaka bato balandaka ngana yo je crois quand même ceux qui basent la motema malamu bako bengaka ta yo babenga basenga ta félicitations Yannick na mo muto yo yambaka na plateau na yo tellement basaka na mitema mabe yango basoka ko benga yo te ozolanda po tolobaka ngana yo babiloko so bazongeli be mission na biso balabakangaka tolobaka il y a des faux pasteurs tant babimisa ba professionnel to moni kabla kozonga na lobela kama kama ba prophète wana lelo yango yoti akomi na ye mutu ba musicien mutu ba nani na lobela ezali Denis mutaloba mais na lobela kango ngana yo tala siko bana le tato lobela ka atiki Kabila na Félix akomi muta musique mais to lobela ka yo président tampo so beta yo mona pasteur tampo beta kai pasteur tampo ki ko beta baze belé yo moni Denis bongo maso na sima Denis so moni bango ya minene zokuti koleka Denis pona loba lisusu bato bosoka loko bobomba ya na passer munene moko na neotisila ou bien liwa ou bien vérité nazo ebisa yo président Faci azwi Congo e salamana nute akabi yango pa ya nzambe abandi koya azoya déjà atikali na 350 km pa kitakisa sa fanda mupepe banda président pesa mboka 2 ans nzambe oveneni mupepe nzambe se bandi koya va mupepe maka mezo changer te Yannick siko koya na ye nzambe be koya na ko na Congo akofanda suna batama bete nazo biso moni ya neo bate bele soki ba prida te ba moni corona o ezaka soki ba bia te corona nazo biso batama be nazo biso na Congo batama be bazo sokwama mbula moko ekobeta na bimbula ya mbula te mais beaucoup mona boyoka ka pa mususu liboma mususu akeye mususu abimisi vérité aya vala kufana misi na vérité biso do sela nzambe boete mais ezaka pona ko aider peuple congolais botika kozoka ba pasteur lokwa ba nzambe pasteur azanzambe te pasteur azaka lokola ngana yo yala mutu mususu na minute problème ekole lié abengi pasteur paso yamba ete atini message mais pasteur atangi message ma répondre te akomi église yango na kenda pasteur mana zotini message ko mate aza mutu et pourtant ko yo tantôt ça na pouvoir ko le kana pasteur pourtant quand tu yoso chema bolongo o leli nzamba yoka ko facile ko le kana pasteur ba passer baza batruko ngana yo ba passer ba kota bar ba mela rapé pele ba passer ba pena ba 3 momi ba 4 momi ba passer ba lula rapé ba car ba passer ba lula rapé ba fond ba passer ba lula rapé ba costume ba bilamba taka passer nga so na église nga mondima le kena olata te yefa zaka number 1 yefa la taka kitoko
mpona kolakisa ke baza bato lokola lokola nga na yo mutu fo komindima oyo oza nani esika otelemi ata mabele efongami kobanga te kotiaka nanu paster ya liboso te soki probleme ye na ndako na yo mibenga nanu yo moko fuka mabelela nzambe paster aza mutu okwanga na yo sont des mandia bango bateyaka prophétie na mbongo bateyaka eloko mosusu te bandimi bazokoma bapauvre de plus en plus bapaster bazokoma bariche. Alors, tu as fait une page. Alors, pour le ministre de Bazar Rwandais, il y a un lobby qui a été Rwandais. Congolais, tu as évité maladie ni les autres dérangés bango. Moutounio so facha renommé sur Aza Mutakatanga ou non, Aza Rwandais. Mais boni na bamboko bango bafani na Europe. Combien d'étrangers que tu vas mettre dans l'équipe nationale? Baza que tu vas directeur. Na ba gouvernement ya batu. Na ba France na ba Congolais ba sa na organisation internationale ba mboka batu te. Ba sa na ba général. Na Angola, banani ba simbi Angola, ba général congolais. Na Brazzaville, banani ba zo déranger Brazzaville. Moi na station dans ça la campagne comme président na Brazza. Ba Brazzaville ba zo lingate pour ni aza kinois. Pour maman na kinois. Oh ça se ba kinois. Hein? Siko Congo bolingi mboka évoluaka na ba étranger. Mboka évoluaka te ka na ba congolais na ba congolais. Mboka évolue te. Alors, tout ce qui va penser on a c'était congolais d'origine, que ce soit étranger, oh tout ça nango besoin Congo évoluer. Bolongo la biso na nzala, bolongo la biso na chômage, bolongo la biso na via matolo, bolongo la ba misé na biso na via ko sengaka. Ba misé congolais bazo comme riche pour na ko sengaka. Oui, pour na ba matolo, jamais ba teka ka CD. Non, la autre génération, en général, bango nyonso. Mutu moko ta webso ke na teka CD na ngala koma riche pour na teka CD. Yo ba kofia koma mbongo pour ko senga. Na zoloba, omoni lelo les jours ba musique na biso Congo e kotika ko bwa kaka batu. Eza avancement pe ya mboka na biso. Mon fait fait na Afrique du Sud ba DJ minene baza ba mise ba isunu, OK même ba isunu la embanani. Aboka nani. To ye même ba Yvonne Chaka. Ba Brenda, ba Lucky Dube. Ba yemba banzemo baboka banani baboka batute ba appelle ça message mais la musique na biso congolais o kaka boss kingan mutako zane millionnaire te mais millionnaire lelo ba riche lelo Afrique du Sud batu batongi lelo Afrique du Sud mon frère eza ba mindele te ba na mboka ba millionnaire bazali awa lelo ba millionnaire congolais na soka mutabo ke millionnaire. Pour mutu ba mutu wana za na mbongo na Congo fale kana na musique faut faire boire kae venanga de la forêt fa boire kae jibe mpia na fa boire kae Koffi Olomide fa boire kae nda bima za riche mais awa boy ba eta za millionnaire mais awa pour ba mutu za riche a millionnaire eza atongi mall atonga complexe atonga hôpital atonga compagnie amoni ke plus de 800 personnes basala na kampa na Kingani on a jona za eloko ya tonga nde saleka yeba na mokili mobimba na Congo tona ba millionnaire te bon abedachu hein abedachu non kotanga ngata abedachu ngana yo to yebe na musique eloko ni ya tonga na Congo esenga na to yeba e tozolo bela yango wana ti to yebi na musique ya libanie moko boye aza congolais te. Mais tant que tu as mis na Congo, Congolais baloba bonga na yebi na ngai te. Na yebi na ngai te. Na ko souhaiter peut-être Eric Djenga ba comme ba millionnaire na Congo. Ba tonga ba campagne. Yo Eric Djenga boka na awa tonga nini? Lo ni ya tonga za na wa yo lobi ba prêter kaka so ye awa tonga nini? Yango na lobi te nazo loba za pe na ba biloko ya tonga par na ye. Tozo senga pe na ba Congolais oleke bato ba banda koyemba ka bino ke. Lelo na Congo soki mwana kina bien. Ya nigi wenge ba mwaka ye peuvent dire ça bala Congo ba imaginer ka soki musicien boîte ozala la prêtre papa mutu ya mbongo akaba mbongo na musique ta mata na podium te amata na podium te siko eloko wana zo sa mboka na biso sima ole ba zo mboka ba créer ba hôpitaux ba créer ba compagnie ba créer tantôt ba shop aina ba mboka atale eloko nini c'est ça ngo sala ba millionnaire mutazana entreprise na ye. Alors, lelo ba millionnaire congolais na biso ba kino ba yeba bonga so ba bwaki bango. Mais so retourna yo tongani aga na ndako aye mo afanda ndako a 2 chambres salon.
na cuisine na salle de bain millionnaire. Merci beaucoup, merci. Moi vers la fin, moi toki go kasango Kalev mouton pour voir kangaye na ba crime so ba détournement so ndeni na habité réaction combattre la. Yango pe na senga na ministre soyé nommer biso pe ba ministre bana mike. Alors faut be taper c'était na ba musicien biso batika ko boaka ka batu. Batika ko boaka batu zo bo ma génération à génération. La musique eza foyer ba opesa message. Tous on a besoin de message. Biso peuple to yoka message. Unité nationale. Boto sangisa peuple oyo to tonga bilanga, to tonga mboka, to créer ba emploi. Bato bazo kanta premier ministre za étranger, to azana libandi konanga to zana tawana te. To zana besoin mboka na biso etombwama. Kongo kende liboso. Poso biso nyeso to zana ngo nzale lunga na mboka. Bana batika kozala ba orphelin, ba veuve, bana tike balongola bango na ba place so bazali, bazo souffrir ya kolia. Et l'autre zo senga yango wana botika kosala ka ba commentaire, esika abotama boyebite ba apesi bino to abotama na poto atangi na free d'ici na tangi boy. Bande botika ko imaginer, bato ba manipuler bino te, ba politicien congolais ba ko zo bino ba manipuler ka bino, biso zo peuple so ko manipuler te. On a bisi na Martin Fayulu. Yene mtakomi koloba keno Gaga me qui dirige. Alungwe Kabila komi Kagame. Si ko soko tourner Kagame qui dirige par rapport à quoi ayebité politique yango wana te. Politique ya wana Fayulu ne bilobe la fort. Azo ça la politique lokola ya bana moka mikie ya ba biloba loba. Biloko eza la décharge na été so ça la problème cahier de charge tondi luka biso to fongola ba page mususu to pesa yo na place ya ko créer ka ba biloko bo ko tia peuple na distraction moko boy to na posa la ngote. Gaga mazo dirige mboka na ye Fachi bazo dirige mboka na ye wana eza pays ya muke ko ko dirige biso te babande ko dirige biso na tango ya Kabila sa kei oya ya za kinwa azala manduki koleka kutu Rwanda. Avant la diplomatie qu'on le Rwanda ko dirigé. Ana population qu'on le quand même na Rwanda. Ana mboka munene qu'on le quand même na Rwanda. Rwanda ko dirigé. Alors, pour la Kalev, Kalev a sala mabebele na Congo, Kalev a boma ba tout vivant. Alors, toloba ki ngana yo awa, batebele mulongo eza molayi. Prison et kotonda, bazo tonga ba prison musu ya sika. Ko bima kaka ya gouvernement ezo bima union sakrawa. Nazoe bisayo Yannick batu bazo kangama lokwa basoso. Okay. Ministre bazo tia ministre de justice. Esi na bina komona Naso. Azaki mutafachit. Azaki na cabinet fachi. Na otanga komota na cabinet fachi. Yende bazo pesa azo za mini premier ministre. Nepso bazo kanga batu en désordre. Bako kanga batu en désordre na bisayo. Na ba ministre oyo basali na 2 ans oyo ya fachi. Bazo kende boloko bazo kangama na ba gouverneur bazo kangama ba vantir eza souté Congo yé etombola justice nango likolo to le ka parmi ba pays belé Afrique na justice yango ne ko senga ba partenaire ba ya ko investir na mboka donc ba ko mona justice zo fana nde ba ko ya rapide ko tonga mboko ezanga justice ba investir ba ya kate président mboka ya mwana ya famille ya bango bakima bo viva kana ba ya na bino mais ceux qui ba moni justice fandi ba mindele belé ba ozozonga e bela ba campagne belé zo kanga na Afrique zo kende Congo e bela ba campagne ngala ko tanga ba campagne belé zo fonga ma bientôt là tant gouvernement zo bima ba campagne belé bo kanga na Afrique si bo kanga campagne ke na Congo pour biso to déjà ma solo to yebine ma solo zo kende. OK. Merci, c'est mon beauté tout comme ça. Bon, mbote zaka karabande konyo so ba soutenir ka pe Yannick Wenge, bande konyo so ba soutenir ka Congo France, bo continuer ko soutenir Congo France, o eza abino combattant parti nzoko, naza combattant lelo lobité na bundi même ne chen gisege na mulumba yebi. Na ketiba prison, na sangisi ba jeune na mboka oyo, to bundela pona mboka, na bundi ya banda Congo ti na mboko, to za ba combattant o te ba bimi na 2019 et on facha comme président, ba bandi ko loba. Biso to bande ko loba tangu fe ezope la Kabila zo bomba zo tinda batu awa la bamboko biso to na balabala to zo bunda to yepe to pesi fachi pouvoir to bundi biso to la ba photo to kangina fachi ya ba photo de guerre ya campagne ya fachi tangu ya biso to zo soutenir ye na comme présenter. Alors tout ça déjà fachi wa bosala bino ki pa bino utena bato bakangama
te tolo ba bongo te président ça la mamebela ko sala au moins toza libanda soki tolingi to te to kokutana na Faci aza président na biso aza mwana mboka aza congolais aza papa na biso aza pe ya na biso aza loko na biso aza papa leki na biso to kokutana na ye batu ba oyo baboya ka lelo ba muko kita Congo be Etienne Kabila ba ngwana na kin lelo ba ngwana na kin c'est que makambo eza bien ozolanda Bedi Kapeni ba ngwana na kin bongo biso to kita te pona nini to kita ka Congo na bisa ko bakoleza na nzela. Merci beaucoup mesdames, demoiselles et messieurs, makolo toujours ya ba combattant kande Aron Ilunga biso Aron Ilunga nde mutu abenga biso alobeke combattant na Yannick Boyasko kin po azo fongola ba bloka minene abenga biso na Yannick Boyasko ko sala campagne ba bloka tozo sala siko ya minene. OK, merci beaucoup yemoko Aron Ilunga le Gap millionnaire patron donc bientôt la peut aux à Kinshasa pour tout ebika maman kande ezalaka biso peut aux ezalaka ngai na combattant patinzoko. Mesdames, demoiselles et messieurs, to komi na suka émission na biso Kimia ya kolo sumasia ingala mabota mabino bozwa kili baku wa kutale biso na biso na Kinshasa Matadi Lubumbashi bozaki na Katanga bozali na Bakongo bozali na Est ya mboka na biso bozali na Paris France bozali na awa na kata Afrique du Sud surtout botala ngai belé tikete Kimia kolo ingala mabota mabino maître Rambo, acteur à film, donc merci beaucoup na yo maître Guy Badjo na kata Djoubou. Maître Guibadjo de Djobou, la peso mbote, maître Rambo, la peso mbote makasi. Pourquoi pas na maman del Yombo, maman on dit moi qu'on voit na waboka, ma bandundu, bautiste, ba trisomie, sangana bango, ali la bango sani moko. Tout ça, docteur Noël Nchani moi d'invite à soutenir maman wana parce que azana bo lingua makasi, ya kusunga bano baboka marbo soutenir batabatunda mwambongo. Professeur Jambele soutenir maman del et kuzala kitoko makasi, mesdames, demoiselles et messieurs. Bozaki di bako tala biso e baraka Kimia ingila mabota mabino oyo saki show ya mabete ya otala émission ya biso lelo.